Coucou ma grande famille, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Et Nangolo Nzambe, voilà, Sorozul Bakwa Kolandanga, c'est que Nzamba Batedio. Vraiment, Nango, Photopé Sanzambe, wana merci pour souffle auto, Zanamo Makasi, énergie, tout. Et ça vraiment la Makasi na bisoté. Et ça la Makasi na bisoté, na Bonzambe na ye, na Makasi na ye, na Nyonso na ye. Et Yangola Tolobara toujours que avant de banda sujet, tout peut se merci pour ceux qui ont télémi boyenanga inabino. Et ça na Makasi na bisoté kasi Nzambe wana. Na yango to bandaka toujours na losambo pour na koya ko développer sujet na biso nasima. Éternel Dieu des armées, Yahweh Pambola Makumisama, Netola Masanjola Malom de Galilée, Nzamba Lola, Nzamba Nguya, Nzamba Bongo Inabiso, Papa Topesio, merci na souffle de vie, merci l'énergie, na protection, pe na makasi, au salbiso ngolu, soki to telemi na tango eza na makasi na biso te. To recommander moment aussi na loboko na yo, Yahweh eza na biso de vie jusqu'à la fin, oto ngi to partager ko tamboma kitoko eza na kati na biso, to détruire nguya nyonso ya diable eza na musika, Papa lobela bana na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa nanga mama nanga yo on to s'abonner te lelo pena na bonde biso to s'abonner. S'abonner nanu, partager, liker. En tout cas, pourquoi pas commenter. En tout cas, to s'abonner vraiment massivement. Dans ce biso penza to s'abonner. Olandaka na ongai er mo koti o moni vidéo ya mama api otali. Tam so pe lelo mbala liboso. Pardon, s'abonner massivement, s'abonner, partager, liker, commenter. Et Nzambe akozanga te na kopambola biso. Voilà, na ye lisusu liboso na bino lisusu mokola lelo na ye ko partager sujet o lisusu na site aussi to lobela sujet o mais tozo lobela kaka pe to kokoba kaka na ko lobela parce que toza wana poto sungana. Et c'est très important. Là on a ye ko lobela ko sala choix ya partenaire. Je m'excuse. Kosala choix ya malamu ya partenaire. Mabala ebele lelo tozomona na kati ya libala bolingo ezalaka nango te. Bato mibale bazo partager reste à vie mais bolingo ezate, affection ezate, loko te. Pourquoi? Parce que bato wana babalanaki na bolingo te ou bien basalaki choix o esengelaki te. Basalaki choix o esengelaki te. Ozana fiancé, ozana chéri, ozana ye, avant ya ko s'engager, il faut vraiment koyoka kati na yo. Il faut koyoka ezali kati na yo. Il faut koyoka Nzambe. Il faut koyeba ke mutu oyo nga na lingi na s'engager na ye. Est-ce que aza mutu amalamu po na reste à vie na nga? Est-ce que aza mutu oyo esengeli po na nga? Yaya, Nzamba kela mobali azwi mabele. Et comme il t'a moi si Nzamba azwaki koti ya mobali akréela mo mwasi. Donc cela veut dire mutu na mutu azana mupandi na ye sika koti na ye za vide ye faut que nous remplir en. Et il faut y akende ko bakisa. Donc cela veut dire que tant ozo sala choix yeba ke sika onazo keneza esika na ngai. Eza esika na ngai donc mutu na ngande yeyo. Donc mutu oyo nga nazokende ko partager na reste à vie libala eza esika esengo bien que toza batu moi matata ezangaka te moi boyena boye ezangaka te mais mutu oyo aza na kati ya libala oyo akutani na mutu na ye il faut à se retrouver. Mutu wana il faut à se retrouver na mutu oyo akutani na ye. Donc cela veut dire tant mutu azo se retrouver c'est que mutu na mutu mufini kuya nzungu na ye nde ye wana. Bato ebele lelo to bazo sala confusion entre affection na bolingo. So oza na affection na mutu wana, il faut koyeba tango ozokende ko s'engager na pour na reste à vie. Luka oyeba si réellement c'est l'amour, si réellement c'est de l'amour oyo ozo sentir kati na ye, si réellement yende mutu oyo Nzamba poni oyo na esenga ko partager reste à vie, ko sala choix pour na sentiment te, ko sala choix pour na batu babali te nga pena bala, oza na course na mutu te. Ozana course na mutu te na mokili onde tozalaka boye Nzamba akreela mutu na temps na ye na eloko na ye na ngonga na ye na oyo ya ye ozomona. Donc mutu na mutu aza na eloko na ye na ntango na ye mais sikoyo ntango yo ozoluka koprécipite mpona koprouve bato babalaka mpona koprouve bato te.
bakotaka na libala mpona koprouve bato te. Bon soki yo moko oyebi koza na concurrence na motu te okende oprouve nani. Sikoyo ntango yo ozomarche nde na concurrence yebake concurrence eza na conséquence nango lobi. Concurrence eza na conséquence nango lobi. Mais ntango yo oyebi koza na conséquence oza na concurrence na motu te ozozela temps na yo oyo esengeli yaya okozwa toujours eloko ya malamu okozwa toujours oyo ya yo oyo ebombamaki mpona donc oyo ezalaki réservé mpona yo. Oza na motu oyo oza nde na affection luka oyeba soki eza affection obi eza bolingo parce que affection esilaka. Affection esilaka esilaka ntango yo koya kose retrouve ndako moko na mobali wana to mpe na mwasi wana e à ce moment là nde okoya kose rendre compte que naza na bolingo na ye te me nde naza nde na affection na ye. Yo sakana olala na motu olala na ye olamuka na ye obali na 25 ans, na 30 ans, na 35 ans, 40 ans, je ne sais pas moi quel âge nini. Sikoyo ti yo kende ti na âge oyo nzambe akatela motu. Sikoyo yo ozopartage na ye reste afini me motu wana bolinganaka te. E motu wana kokota na kati ya libala oye kose rendre compte que aza mpenza oyo esengelaki te mpona yo. Oye kose rendre compte que ezokende te ezosimba te. Eza danger. Eza danger. Donc cela veut dire faut boyeba kosala bashwa malamu. Ndeko mwasi ndeko mobali yeba kosala shwa malamu ya partenaire na yo. Yeba mutu nini oyo yo lingi osengage na ye. Pourquoi leo tokoma mona ba divorce précoce? Ba divorce précoce. Donc on mona ke batu ba balani ne kara ba quelques années, quelques mois pour esimbite. Oh, esimbi te pourquoi? Parce que nous besoin qui t'a un fiançailles, besoin qui t'a un koyebana. Si quoi comme il t'a légaliser ma camp comme esimbi te bato wana ba se rendre compte que oh venant de seigneur qui monte oh fa qui ngana s'engager na été. Donc cela veut dire libala et ça à venir mobimba, c'est pour toute une vie. Et c'est le corps sakana nangote. Et c'est le corps qui n'était que na romesana. Et ça peut le corps qui n'était na montu oh yomoko. Oyebi des fois na ki fiançailles. Et ça na batu mususu ba mona ba signe mususu na ki fiançailles mais ba saila mutu makasi. Basaila discernement te. Ozana mutu na ki fiançailles ozomona déjà que mutu wana azana ba biloko moko boye et yo moko kati na yo. Ozo sentir déjà ba biloko moko boye pona mutu wana o s'entêter quand même. Olobi te na robongisa ye. Yaya mutu azana makoki abongisa mutu ezanga nzambe. Biso batu soki to bongaka cause ya batu peut-être ça ba biloko malamu o to kopia ke pa batu to kozala influencer na biloko malamu. Mais mutu mususu ne loko mususu o yazana ngo eza déjà kati na ye. Eza passe pour mutu na mukilo o changer ye. Wana ezo senga ka intervention divine. Siko soki pe yo poki pe libala yango et que ozana ope mutu ya mabondeli te. Oyebi no ko luka nzambe te. Oyebi na ozana ona vie de prière te. Oko changer mutu wana nini. Nde yango wana okomaka mutu ya milelo na milelo. Okomaka mutu ya milelo na milelo butu lokola moyo. Ozolela butu lokola moyo. Ozolela butu lokola moyo. Ozolela pourquoi? Parce que osala ki choix ya mabe. Okendaki libanda donc oyeba ozala ki apporter na ebite na affection ou bien na bolingo parce que bolingo nde esangisaka batu mibale. Bolingo nde esangisaka batu mibale tant que yo moko sentir que na liboso ya mutu o na o sentir bolingo te na o sentir eloko te. Maman il faut tia makanisi na en place. Papa il faut vendre sa pensée na yo, il faut yoka kati na yo et il faut lukosa nini oyoka nzambe. Il faut associer nzambe na eloko parce que tant que bana nzambe nyonso to sala ka to associer toujours nzambe. Tout d'abord, mariage yango moko dans les institutions divines. Et c'est loko eza sacré. Et c'est loko oyo ezaka toujours la bénédiction et accompagna kayango. Siko bino batu oyo bobalani na bolingo te. Bino batu oyo bobalani na affection. Bino batu oyo bobalani juste pour na prouver batu oui affection pesa na rôle munene oyo joua kana kati ya bolingo. Eza na rôle munene. Mais tout d'abord c'est l'amour. C'est de l'amour parce que tant batu basangani pour na bolingo bakoyeba ko se supporter. Bakoyeba ko se supporter bakoyeba na mabe ya muninga eza wapi na lukana sunga ya bongisa mabe ya nini eza po bolingo eza na kati basangani mutu o aza parfait azate même batu o basangani po na bolingo te ntango ba mabe wana koma ko se découvrir na kati ya libala nde kamba biloko wana koma ko se découvrir na kati ya libala nde aka ko causer ba dégâts libala ezalaka aller sans retour. Alors, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Maintenant, bino boza ko se séparer parce que boza ki sur na bino côté. Comment se fait-il muto aza na mai na makila, muto aza na cerveau, muto ayebi ko réfléchir, muto aza complet o nzamba keli, a lo baka se trompaki. Ozomona te que ça sentiment, ozomona te que ça confusion. Donc cela veut dire que il faut qu'on fasse sa pensée na yo avant ya osala choix. Il faut que yo kakati na yo avant ya osala choix. Il faut que yeba mutu nini oyo s'engager na ye asa vraiment mutu oyo nzamba kel atinda pona yo mutu na mutu azanga na mutu na ye ya ko forcer te mutu na mutu azanga mutu na ye o nzamba tia pona ye. Donc tant que yo zawa na nzamba kela yo donc azwa cote ya mutu moko boye po akela yo po sala yo. Donc ozala mutu na yo ko précipiter te liba les apona vie mobimba donc ozoki liba la pona ko prouver bato makamia surtout o bando ko sala pona o prouver ka ba donc ça veut dire atoza na hérité atoza no rester on ko la sara bato ki oser bien ke bazo tsoka siko na nyonso wana nani nda souffrir nani ndazo kemba nani ndazo mona pasi na nyonso parce que biso tel na biso to biso tozo mona na libala biso tozo mona na alliance biso tozo mona na mobali bomati bokiti bokoti bobimi tozo mona peut être pe na bana mais na kati na yo ozo souffrir ozo nyokwama ozo yeba to banda wapi siko place wana ne koma mabe pona ti ba biso oto ya to pesi yo conseil mais yo ndozo souffrir yondo zo souffrir yondo zo mona pasi. Cela veut dire que okendaki ne sika o esengela kite osala ki choix par sentiment osala ki choix o esengela kite to yeba ko sala malamu choix ya partenaire yoka katina yoka nzambe associer nzambe muta kosa bino te ya nzamba lobaka nzamba talisaka ba témoignage eza nzamba lobaka. Mais tant qu'il y a eu Monica Kena Kenekaka, oui, ils appellent la bateau sous pe ko ezala pe bongo ils appellent la bateau sous pe ezala pe bongo kenda pe oui et simba pe zape mutu na e mais siko yo ville l'autre moment na to ya divorce comme komata to ya divorce comme komata cause ya makambo ebele y compris makambo ngana zo loba o na kati donc na ngasu na bolingo na ete no lingana nga suyete na baye na ngai oko baye ndenge nini tant que yo soit ki décision tant que yo soit ki tant ko va na mutu étudier ki tant que yo s'engager o yebi ke mutu o ngana s'engager yo tozo kenen to sala route ensemble donc cela veut dire choix ya libala eza eloko moyo osakana na ngote choix ya partenaire eza eloko moyo osakana na ngote sala choix ya malamu yeba mutu nini oyo ozokende kosengage ne yo kakati na yo longola nanu basentiment moko na makambo bolingo longola basentiment moko boye basentiment mosusu eyaka soki nini olongoli yango ntina oetudie nanu mutu yango otali nanu obele otuni nzambe osaleli nani intelligence na yo osaleli yango ozo comprendre osaleli oyo ezali donc oyo koyeba pena ke esika oyo nga nazokende discernement voilà c'est ça koyeba ko discerner lolenge ya malamu oyeba penza que esika nga naokende eza aller et sans retour ba retour précoce oyo tozomona nde tolinga te ezosala pasi emingi bato bazosibir nango ezozala bana et babiloko wana pe ezokota mingi na kati ya besprit ya bato pe ezosala ke lelo bato va se comporter d'une manière bien te or que ezalaki erreur na yo moko or que ezalaki yo moko oyebaki kosala choix malamu te oyebaki kosengage lolenge esengeli te libala eza supu te ya matembele eza supu te ya dongo nayebi te so ezalaka na supu ya ngai te oyo kotia na meka na so mungu ekoki na bakisa so mungu ekoki te na meka bamekaka libala te mutu akendaka libala po azala heureux oyebi nga nalobaka toujours que mariage ezalaka paradis sur terre wana nga nde nalobaka pourquoi po eza eloko eza sacré
Et ça est l'institution divine. Donc cela veut dire il faut bonheur moko ezala na kati. Et likolo nango ye moko instituteur nango. Asaka toujours na ba bénédiction, asaka toujours na ba biloko ya bakisaka. O to bengi ba mungu ala ba pilipili, ayaka ko basi biso tango to sangana ka po ça sous saveur wana bima. Et ça la lisusu kitoko makasi. Siko eloko ya ndenge wana. Muta se retrouver nango na kati te ndenge ni. C'est pour ça qu'il soit bien te. C'est pour ça qu'il soit bien te. Et ça la bato mususu nzamba lobela bango na ki fiançailles pe na ki chéri nzamba lobeli eta mususu sa nzambe mo pa pesi message ki nzela nozo kenetika namoni yo changer sapato namoni bazo pesi sapato mususu surtout sapato bandoto wana namoni ba pesi sapato namoni yo changer sapato namoni boye au moins la peta mususu ye moko o bien no mona mobali e ba biloko ba maloba mususu to bimisaka ezaka ba parole moko boye faut to ba ko saisir yango. Moi so pa na ngana pala na moni so na bali na konyokwa me mobali pa na ngana s'engager na konyokola nga mobali te donc yo mo déjà so bimisi ba maloba mo mais on se rend compte na te mais okoki ko saisir on te ko comprendre en route on nzambe déjà ça lo bikati no maloba ne se bimikati no pona oyeba ke étudier na no malamu muto yo zo ngokota na ye ta mususu kuna ta ngokene ko simba te ou bien place zo kende kuna eza yango te mais omona ka muto ana sa tete. Tant sous pe yo moko tant sous pe ba ye bisa me omona batu ba jaloux na yo pour nini yo so kendo bala mama mutu nyonso abukakaza na bonheur mutu o pa lingi mutu alinga toujours mutu azala heureux azala bonheur azala bien alors tango yo yebi déjà ou bien ba yebi so bio yoki ou bien yo moko kati yo comprendre que mutu so linga na sangani na ye na reste ta vie na ngana souffrir mais pourquoi ko persévérer pourquoi ko s'entêter yepe muta suki site ezana mutu oyo ya yo nzamba otindele ya yo akotindelo ya yo o akoya ko sangana na ye donc cela veut dire ba papa ba maman ba ndeko basi pe mibali to ye ba malamu ko sala choix ya partenaire ko sala choix partenaire pour na sentiment te ko sala choix partenaire te pour ba to ba mona peke yo pe obali yo ko sa bien yo ko sali bo luka o sala choix ya malamu o ko sali re tope heureuse vie na yo mobimba malgré que na kati ya libala moi ba dispute ezanga te moi nini ezanga te eza pe biloko e permettre biso pe to yebana pour so yo sali loko boyo kanise moninga o sepela na oto ka sepela na oto eza ba parmi ba biloko ya sepela na ngote donc esali ke boyebani bo se découvrir donc c'est que mbasima na sango te c'est que mbasima fona sala bo donc c'est ça yango nde matisaka mpe bolingo yango mpe esala bato bayebana bamesana donc ezalaka bongo mais soki ya yo eza na 30 jours ya mois ozalaka na 10 jours ya kimia wana 20 jours ya koswana ya compréhension ya makambo ebele ya kozanga kimia bon faut koyeba kosala choix malamu faut koyeba koassocier nzambe na kati ya projet no ya libala na mutu oyo nyosangana na ye yeba ke aza mutu nzambe abongisi elinga donc nde nazosangana na ye boye ye nde mpenza na kopartage na ye reste ya vie na nga na kosala part na nga mpona korendre ye heureux nga na kosala part na nga mpona korendre ye heureuse donc cela veut dire ntango tosangani eza mpo moko mpe mosusu asala nini ase retrouver et na domaine ya mariage il faut collaborer il faut collaboration ezala po toyeba mpe koréussir po toyeba kokende ensemble mais bino bato bosangani banda bosangana kimi ezalaka te bokolaboraka te bosololaka te dialogue ezalaka te kimi ezalaka te eza libala ndenge eza bato basangani ndenge donc cela veut dire il faut koyeba kosala choix ya partenaire ya malamu nokosala choix ya partenaire ya malamu nokoyoka nzambe yoka kati na yo eza na esprit ya discernement koyeba kodiscerne koyeba comprendre que moto onena ye nasangana na ye boye ye nde moto oyo nzambe aponeli en tout cas nansi message oyo ekosunga ndeko moko papa mama ndeko mwasi mobali oyo akoyoka ngo nzambe ozanga te na kopambola biso nzambe apambola biso tokutani prochainement bobosana te kosabone bosabone vraiment bosabone massivement tokutani à la prochaine merci beaucoup.